Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na ye ko partager makambo o na partager lelo na bandeko nyonso o bokolandanga na video oyo. Lelo na kolobea na video o makambo ya vaccin, makambo ya mangwele, to benga mangwele ona ko éviter mamsusu do ya on a partagé makambo ngo to yeba na vaccin na video oyo. Soki vaccin eza marque de la bête ou bien eza nini to yeba ngo na vaccin opo nazwaka ba question na ebele bato ebele batunanga ba question mama Deline nazwa vaccin ekozala ndenge nini mama Deline chance nazwaki te boye na video oyo to partager poto yeba makambo nini oyo ngai na yebi o Nzambe atalisa oyo pe o na ko partager yango na bandeko nyonso na video oyo. Nzambe azala na biso to bondela pete Saint-Esprit a accompagné biso na video o bandeko to bondeli. Na komba tata mwana pe Molimo Santu Nzambe na bomo Nzamba bikamwa Nzambe nelonga Nzamba puntulendo Nzamba bakoko na biso papa to pamboli to kumiso pe to za malamu kolo kumama na nyonso zo sa kati na bomo na biso papa. Merci pona ngolo salinga ya ko partager video o Seigneur na makambo oyo liyebisaki ngai po ete na partager na bana na nyonso o bakolandanga na video o Molimo Santu za na nga eza ngai te na loba me yonde loba po ete yo soko lobi bana na bakozwa implice na bomo na bompe bakozwa maele oyo ko rute pai na yo papa na telemele o nyonso ko déranger nga na ngonga o na kombo na Yesu Masiya pe na nguya Molimo Santu ezala ta na nguya ta mokete pona ko déranger nga na temps o pe video oyo ezala protéger na makila na mwana o Yesu Masiya pe ndeko moko na moko akolanda yango papa batela protéger ndeko moko na moko na kombo na bino misatu ya bule tata mwana Molimo Santu nde tolobi amen. Bandeko na ngai nazo partager na pesi bandeko nyonso merci ba obolandaka ngai. Nzambe amona bino amona bandeko nyonso bozwaka temps pona kolanda ba video pe bozo tia ba commentaire vraiment Nzambe amona bino ndeko moko na moko ya on na lobake na salaka video moko période moko pona makambo mangwele o to benga mangwele pona makambo mangwele o na sala ba video de ya liboso vraiment lokola nazaki kozwa ba question ebele bato bazaki kotuna ngai mama Deline ese tozwa tonga o to tozwa te po tala musala tala boye nga na bandai ko bondela makasi pona makambo ngo ke Nzambe tala batonga o balingi bapia biso eza mabeto eza malambo nazali ko bondela pona ngo mais en tout cas Nzambe alobaka na ngelo côté silence ya Nzambe na makambo batonga wana ezaki vraiment makasi epai na ngai do nazaki pe na likamba koloba na bato te po oyo ngai Nzambe alobi na nga te na koyebisa bato ndenge nini mais bato be bazaki kotuna nga ba question na bandeko na ngai nga penda constant na sala na makambo nyonso ya bomoi na nga. Soki silence ya Nzambe so na obondela pona likambo moko boye so nazomona silence ya Nzambe eza makasi nga na kontaka ngo ndire eza ndeti positif po soki oningo kenere Nzambe otika te soki mana ina kenere Nzambe kotika ngai te na kenere letike nazo bondela penza pona likambo wana nakoki jamais ko kenere ozomona do yango na nga siko na kibomoto na nga na lobaki boye doko na bondelaka pona sija makamba tonga oyo Nzambe tozwa te eza nino juste tozoyoka bato balobaka eza mabe tozomona bamsu bazozwa bamsu bazoboya kozwa ngo mais yo lobi nini po balobi ke ezokoma obligatoire siko pona biso ekozala nde na bondelaka mais Nzambe azalaki ko répondre ngai te nde siko nga na bandai koloba boye Leto yoki bato basali ba video ki ekokoma obligatoire biso bi bon nga na bi ok loko ekokoma obligatoire
lokola ngai nayebi nzambe oyo aza kati na nga aza na nguya koleka nyonso na molimo santu kati na nga eloko mota mabe kokota kati na nga mpe nzambe atika yango molimo santu aza kati na nga koneutralize yango yango nayebisaka bandeko nasalaka bavideo nga bitolongola kobanga mpo molimo ya kobanga eza ya nzambe te nzambe apesi biso esprit ya makasi ya force ya kobanga te mpo oyo ezoyela biso kobanga eza molimo ya nzambe te mpo message ya nzambe ate eza message moko ya pasi me eyaka na kobanga te eya na kimia nyonso me oyo ezoya sikoyo bato tokomi panike balobi eke ekoma obligatoire balobi boye nga na binga na obanga eloko te so bakomi songo obligatoire lokola naza no ana mokili soki nakomi coincé video liboso nasalaka bandeko bolanda nga boyebi nalobaka ngai tolongola kobanga nga ndeti nga bona zobanga na nga tongana te soki ekomi obligatoire nga na kokende te kaka nga mona sepeli bonake kozongo te mais so ekomi obligatoire eke moye nasala eza te moye nasala eloko moko eza te balobi ko obligatoire lokola naza na mokili oyo noza na shorte na obondela avant nazwa yango na okota jeune et prière ya 3 jours nalobaki yango na bandeko nyonso natiaka yango na nini video yango nalongolaka mpo lokola natanga bakombo periode yango bafundaka nga kaka bandoki bo balukaka kofunda chaîne oyo banda kofunda chaîne yango mingi ondie so tozolobela makambo nini me nzambe azali kaka koprotege yango bazotindelanga message nde nabangaka lokola natangaka kombo nango me baobolandaka nga boyebi nalobaka yango nga na binga nazobanga na nga tonga oyo te soki nakomi coincé nalobaki bien soki nakomi coincé nga na okende kozwa yango mais avant nakende kozwa naosala prière na ngai ya 3 jours ya sec na tuni nzambe nga nazokezwa tonga o olobi nini noke kozwa ngulungulu te nakeka nake kozwa mpo nakomi coincé te nakobondela so nakomi coincé nakoti je na 3 jours na 3 jours wana nazobondela na huile d'olive na ngai nalobaki yango nabonde na huile d'olive na nga le nazokende le avant nano nakende 3 jours wana nayebi ke nzambe aloba quelque chose mpo nakoti mabonde nazotuna nzambe naketo nakende te soki alobi eloko te na 3 jours wana soki alobi eloko te seke funa zwa na ngai bozomona donc nga mama Deline soki ndeti nde na voyage exemple nakoti prière nga abi nzambe naosala voyage olobi nini voyage nakende to nakende te soki nzambe alobi eloko te nakonsideraka ke nakende feka koprotege nga kozala na nga soki mabe ezali akoyebisa nga ke kokende te mabe eza place wana ozomona do likambo nyonso le toni tosala totuna volonté ya nzambe na sikoyo volonté ya nzambe sikoyo soki aza silencieuse alobi eloko te wana nga vraiment nasalaka na nga likambo nayebi ke nzambe olobi eloko te seke nasala na nga ozomona ndeti na opesa kaka exemple le tozalaka na Angleterre po toya France tokoti mabonde tobonde nzambe toni toke France olobi nini tokende te nzambe alobaka na eloko te mais toye nga biloko ya nzambe alobi eloko te tokende nde toye na biso na France le tokomi na France bato oyo basepelaki te ke tozala na France awa nde nzambe aye kotalisa bitala bato boye basepeli te nde boye na France tala bayi basala boye mpo bino bozonga Angleterre neko comprendre nga na bi bongo bandoki baosepela te nde biso toye na France na sens nini na comprendaka na nga yango te moya koloba badetail wana awa eza te ozomona donc nzambe moko ayebi donc nde akoloba bokota mabonde bobondela mpo mabe moko elingi eyela bino na mboka France wana le toye sika na France na ba 2016 wana ozomona mabe moko elingi eyela bino na France mpo bozonga Angleterre ozomona bato mabe balingi te boya na France balingi bozaka na Angleterre nayebi te raison nini baya nayebi na ba raison onga na koloba te onga na koloba te ok nde sikoyo esika na ko comprendre ke ezaki nango volonté ya nzambe ke to ya France ma lobaki te ke bokende afani ka silence ozomona leo ngo sala omona makambo mosusu biso tosala na mokili bato ebele ba comprendre kango te makambo o biso tosala nzambe o tosala na mokili nasi bo comprendre nde na loba tosala na mokili eza ndeni tosala nyonso na volonté ya nzambe bon
nzambe apesa biso o biso tolingi pe o biso tosengaka yango na yebisaka bino bandeko nzambe alobale nyonso lelo ozobondela so ozosenga eloko moko bondela après loba que ta volonté soit faite. Donc ezala na volonté na mais na volonté na ngate so osengi na volonté na nzambe opesa yo mais eloko o eza bien te mais yo ozosenga kaka nzambe pesanga apeso mais ekoyela o ba dégâts mais là yo bondeli après lobi ke nzambe na sengi opesa ngi eloko boy mais eza na volonté na ngate eza na volonté na yo nzambe akosala ozomona eza lokola ndeto nto ya France awa eza kiti nzambe abibo kende France mais biso moto raisonner que to kende na biso France ozomona to kende na biso France to bondela nzambe soka boy to kende te eza lokola yo moko oza na poso sala likambo moko mais yaka nango pa ya nzambe présenter nzambe likambo wana tala kolo na ina sala eloko boy na sala to na sala te ozomona soki alobi eloko te c'est que yo sala nao poso mabe ye na kotuna nga ba seigneur na bondelaka ke avant na se eloko boy na bondelaka na nga na pesaka na maboko na yo na ba ke volonté na yo esala eza volonté na nga te lokola na sala kiango c'est que ezalaki volonté na opo o empêcha ki nga na eloko moko te siko ndenge nini ekomi na ba difficulté ekomi na ba problème ekomi boy omona nzamba kotikota kokota likambo na o ozomona nasi bo comprendre ndenge na oloba. Donc makambu o biso to salaka makamsu nzamba bino sale eloko boy makamsu yo moko eza lokwa na opesa so exemple msu nde na sala ba video boy eza na mamsusu ngai moko expérience abomo inanga na bondenga binzambe na sa video na loba likambo nzambe po mona lobi eloko te na ye na sali na nga video na lobi na nga mais mususu alobi ke loba na bana na ngai sala video loba na bana nanga loba na bango boy loba na bango boy do wana yende mutatindi do na sali yango na volonté na ngai te mais ye mutatindi nga na loba yango misusu nazo loba na volonté na nga mais na permission na ye nasi bo comprendre do na sengi nzela ke na koloba boy na kopesa ka exemple miko euto leka semaine passée na salaka video moko video wana na salaka na lobaka makambo contre na loba makambo malgré na tanga kombo ya ndeko wana te contre ndeko moko pe aleka na YouTube boy aleka na YouTube na lobaka vraiment makambo moko boy po esala anga pasi ko yoka ke mutu oyo o aider ata ya muke na façon mo boyo o aider mais mutu wana zo benga bato zo loba makambo contre yo na sali eloko te si to bande ko sala jeûne et prière wana ya 7 jours ndeko wana ya mwasi azaki ko benga bato azaki ko bana bato boko ta prière wana te eza mabe boko ta prière na te na ebite na yaki na makambo wana na réseaux sociaux na lobaki na lobi le na sisi bande ko na mona ki o nga na kokai ko mona na kanisa ki kutu téléphone na zo filmer e beti kano don nzamba sepela kite mais nga moko na kibomoto na nga nayebaki ke nalobi mabete nalobi makambo ya mabete donc mutu lera oyoka mambo nga nalobaki po nzambe asala nga ngolu en tout cas côté na mikumi saka naza na sagesse moko o nzambe asala nga soki ata mutu alobi na bino ke aza na ba audio na nga boye setela biso ba audio na toyoka soki boyoki audio na seke eza conseil c'est que ça ba audio moko ya kitoko oyo nga mama Deli na lobi en tout cas avant na loba likambo na contrôler kama loba na ngande bible lobi yango donc avant loba likambo contrôler langage na yo na contrôler kamunoko na nga lolemo na nga na contrôler yango na tuna kango 7 fois nde bible lobi po esala dégâts te makambo na zoloba ozomona sikoyo na biso mo ya kimomoto na biso yo mona kete na contrôler maloba nanga ndeti video na nde na loba ntuka na loba mabete na loba mabete mais na expliquer ki bana nzambe makambo o ezoleka totala donc bon na ntaka na ina kota suna banda loba nzamba limbisa donc nzambe aboya ki video wana eleka
de sala ki penza ke po nde nazo sa video boy na tie na téléphone pe na lançango na télévision kuna na talaka mo kuna pona yeba combien de minutes oyo ezo sa na video na télévision munene donc beta kimba moko pa na télévision munene pe na nini awa nde esika ekangama kimba mona tabo video elongwe elongwe le kana zo si sa video nde zaka na lobaka na batu ba video do mbala moko elongwe do nzamba boyinga na lekisa video wana ozo comprendre mkomsusu nzamba boyanga na video moko boy donc vraiment eza biloko moko Saint-Esprit aza malamu atika biso bana ete yango na lobake bandeko na ngai le nga na lobaki toza likamba vaccin do na kota ki mana fongole parenthèse moko wana bolimbisi poto bima na sujet te quand même to ya kota su na sujet musu e sala kitoko te nde bandeko e ko sala ke le nga na banda ko bondela pona makamba vaccin na monaka ke nde na lobai na bino ke nzamba olobe loko te na lingaki ke nga na lobaki lokwa batu to ki ba message batu babike ekoko mobika to bandeko to ko suka wapi boy nga na baki te to suka wapi to suka te pour nzamba lobi loko moko te nga na kokota mabonde so na komi coincé na kota mabonde na nga ya 3 jours ya seki ndeko na nga yuzo bonde la nzamba mpuntulendo nzamba fumukimbangu okoti mabonde la 3 jours ya seki obima na réponse te ndeni obima na réponse nalobi ke soki nzamba koloba eloko te seke ndenge lobaki nazwa na nga ekosala nga eloko te po Saint-Esprit aza kati na nga aoneutralize makambo nyonso bato bazoloba wana nanu nzamba alobi eloko te tolanda bien na makambo na okende yango mpona loba na bino awa na video opona makambo ya batonga wana nde après na lobaka na sala video wana na bino bato banga na biso te oyo ko molimo moko akobanga monguna satana ko profiter na biso na lobai ka bongo so ngo kende kozwa ngo ndeti nga na lobaki nga so ina ke zo na kota mabonde di 3 jours so na 6 3 jours wana na bonde na huile d'olive le na zo kende kuna na zui yango soki nzamba lobi eloko te ozomona lobaki bie soki nzamba lobi na ngelo côté na seke funa zwa nanga isa ngelo te na okende ko zwango na sisi na zui ou de livre na bonde na ona pakoli na neutraliser l'effet négatif nyons na lobaka bon na video wana ala presiko yo bandeko nanga to komisiko na makambo na zolo bana bino siko nde moko ya baser o tozala o nazala na bango asala kana musala na evoma arumia na musala na evoma donc musala ne alinga ngo mingi eza musala moko bien esungaka ependa ayebisi ngai ke mama Deline tobondela na bango ensemble ayebisi ngai bi mama Deline nazolinga tala na musala na biso balobi bapesi biso délai suka date boy soki na tozui tonga te tolongwe ba collègue na nga nyonso si bazui etikali kanga nazoi bate na sa ndeni nga na loba na kokozwa tonga o te po na yoka ke eza mabe na kokozwa tonga o te mais na yebite sikoyo opesi nga conseil nini bolanda bien opesi nga conseil ninga na yebise nga na bi nga nde naza bondeka na saki video wana na lobaki mukolo na okoma coincé na ozwango mende naza bona na komi nga coincé te na yebise nga binde naza bona na komi nga coincé te o na sa musala moko balobaki ndeti ndiye akomaki coincé nga bingande mukolo okoma coincé nde mukolo na kobondela na yebise bondela bonde biso mopele to okuta tozo bondela ponango mais nzamba ndolo beloko mote abondela ki nga pe na bondela ki pona ye ke nzambe asunga ye po ye moko nga na yebisa ki ebona bi omuni makambo oyo ndoko nzamba lobi na ngai te nga na peso ka avi na nga mena tindio te kende kozwa tonga wana eza likambo ya conscience ya mutu na mutu soko moni ke kati na ozo sentir ke kozwa yango te kozwa pete mais soko moni ke obondela okota jeune 3 jours okende kozwa yango yo kaka na ko peso conseil te pour na peso conseil zwa yango eza kibomoto na nga so pe na bi kozwa yango te eza kibomoto na nga po nzambe alobi na nga eloko te nzambe alobi na nga eloko te po na yango ata na bondeli po na yango ebanda ko kosala nga bandeko ta mosu ofukami ozobondela
nzamba ba présence ya nzambe nzamba ndo sola na yo bosoli makambo bosoa le kaka présence ya nzambe eza su te akati mbamo fena tune mpona makambo vaccin wana de bande kosala nga tout le temps modèle wana nde ndeko wana bandeko na ngai ayebisi ngai abondeli pakoti mabondeli na ye ya 3 jours abondeli mpe nzambe alobi eloko te alobi antuka nake kaka akozwa yango nzambe akozala na nga bandeko na ngai te nzambe aza nzambe oyo asalaka na lolenge oyo asalelaka moyen to comprendre ye eza te nzambe sosi to comprendre ye aza na ye su nzambe te nzambe asalaka boye te azongisaka boye te so to comprendre aza su nzambe te ozomona me mutu na mutu yo mopapa oyo expérience ya ndenge nzambe azalelaka na yo okoki koyeba ndenge nalobi ke nga soki nabondeli mpo na likambo wana soki eza mabe nzambe aopekisa nga me soki eza nango problème te akoloba na mpe te esala osali na oyo moka me oyebi ke lokola nabondelaki mpo nango nzambe aza na kati ya makambo oyo ozomona esa lokwa nde tobimaka olingo bima okende ta mosusu marché to okende supermarché to okende rendez-vous obondi lobi nzambe nazobima nazokende batela nga boye soki eloko moko esali ke obima te nzambe akosala empêchement moko boye ta mosusu téléphone moko esone obandi kosola pe ezwisi nga reta boye ona fanda na nga donc opamboli ka nzambe seke nzambe alinga ete obima oyebi biso te kokobima te me na bakama mosusu akoloba no mpe kokobima te me tozala na biso tobonde na biso kaka nzambe naobima batelanga boyeboye oyebi biso mpe teke ebima me yo moko obimi yebaki makambo nyonso ekutano na nzela yebaki nzambe aza na nga mpo avana bima nabondelaki tozalaka na confiance ya mabondelo oyo tobondelaka bandeko na nga oyebi kokozala ozo voyager obondi nzambe nazo voyager batelanga boyeboye okomi na nzela mpenza ke voiture esili frein bokomi mpenza bozomona mpenza ka accident liboso na rapelika nzambe nga olobaka nzambe nabondelaki avant na bima seigneur koma nakokutana na mamba boye ngam nabondelaki ozomona donc eza ndenge wana sikoyo ndeko wana alobi na nga mama Deli nazokende kozwa tonga wana ngabi ok problème ya non te loko décider eza yo moko eza nga te ake azwi première dose po ezalaki fois azwa première azwi non liboso ala après so fait une semaine so bilo mwa bonga pa kozwa su mosusu ake azwi ya liboso ale après quelques jours fois ke kozwa su ya mibale akendaki mpe azwaki ya mibale bandeko na nga le kaka azwi oyo asuka azwaki elekaki 3 jours te kaka même semaine wana nalobelaka ana ba video kaka même semaine wana oye azwaka tonga ya mibale nde nzambe ekosolola nanga bandeko nzambe ekosolola nanga na sala ona video moko eza wana na ba video ona za na ona tsak deja wana nzambe ekosolola nanga ezaki vraiment na tongo na sisi ko bondela na 6h na mataka na mbeto nzambe bandi kosolola nanga nzamba bandi koyebisa nga lobi na nga ayebisi nga bia Deli tonga oyo ya mangwele oyo eza mabe makasi eza na bainconvénient ebele spirituel pe physique ya mabe oyo eza spirituel oyo eza spirituellement na banzoto ya bana na nzoto ya batu pe physiquement na banzota bato wana nzamba andi koyebisa na partage yango déjà nazolobaka mpona baoyo balandaka yango te mpona koluka mpe ta mosusu bokoka komona yango te donc nzamba ekoyebisa nga lobi ke na ntongo wana le nabondelaka nzamba alobi na nga lobi ke batonga oyo bazopesa bato eza na bainconvénient moko makasi spirituellement pe physiquement eza na bainconvénient ebele aesikaki nga bainconvénient ngo mais après eyaki kokata après eyaki kokata so na bosani te ezalaki bongo eye kokata le ekati na bandi su kobondela ale nde nzambe ye kozongisa lisusu abandi su koloba na nga abi na nga oyoki ndenge nga nayebi so nga nayoki seigneur olobi na nga ke batonga oyo eza na bainconvénient spirituel pe physique ebele mais na bosani na ngai bainconvénient nyonso oyo olobi na nga na bosani nda alobi na nga ok problème te mais nazoyebisa o boye yebisa bana na ngai alobaki naloba alobi yebisa bana na ngai ke baoyo nyonso yebisa bana na ngai baoyo nyonso bazwi batonga na baoyo bakokende kozwa alobaki bongo
ayebisa bana nanga ba o nyonso bazwi batonga wana na ba o bakozwa batonga na yebisa bango ke eza na ba inconvénient ebele ya mabe spirituel ebele alobaki bien ba inconvénient ebele spirituel ya mabe pe ba inconvénient physique boy abi me na batu oyo bazosambela pe baotambola na kobanga nga nzambe nazolongola ba inconvénient spirituel. Nasi bo comprendre abaki nga nzambe nazolongola ba inconvénient nyonso o eza spirituel mais o eza physique lokwa banzoto na bino eza faible abi lokwa banzoto na bino eza faible e ko toucher bana nanga ebele bakobela ba maladie moko makasi ba maladie o boyebi kutu na mokili o te bana nga bakobela ba maladie wana le bana nanga bakobela ngo bakosalela ngo pe bakisi pona ko traiter ba maladie wana mais ekozala nango pamba ekoboma batu ebele ndenge wana nzamba alobaki alobi po ba inconvénient physique wana lokwa banzoto na bino eza faible po ezwa bino te fo bomela babiloko oyo batu balobi na bino bomela babiloko oyo batu balobi na bino bomela po eboma ba inconvénient physique na banzoto na bino po ekoze bino ba maladie wana te abiyebisa bana nanga bandeko na partageaki yango nzambe na biso aza bolingo pe aza clair alobi na biso clair donc oyo eza spirituel nzambe alobaki akozolongola yango na ba oyo baotambola na obanga ye pe bazobondela nde akolongola eza spirituel mais oyo eza physique il faut bomela babiloko o esengeli na bino bomela o batu baoloba do batu balobaka ke ndeko moko azaka na Kongo nzamba pambola esika azali asalaka video moko ayebisaka batu ke batu nyonso bazozwa batonga wana eza ba poison na banzoto ya bana nzambe na banzoto ya batu bamela matembele po neutraliser ba poison o ekoti na banzoto na bango. Pasteur moko susu prophète moko nzamba pambola sike azali yepa yaki koyebisa biso abi batu mutu soko zwi tonga na mela makala bamsu balobaki ba miel babiloko wana nyonso donc eza na batu oyo basalaki le bazwaki batonga bamelaki biloko batoko komela o nzamba baito mela pona biloko wana ekobikisa spirituellement te mais physiquement nde ekobikisa spirituellement nzamba abaki azolongola na ba o batambola na obanga ye pe bazobondela nde azolongola be convenant o eza spirituel. Nasi bo comprendre nga ndenge nazokende nango nde nzambe la alobi nanga bongo ale après alobi nanga atangeli nga kombo ya ndeko oyo poka aza na voyage na kana video auto sala ngona ye ayebisa bino mamba monaki ayebisa bino donc ndeko siko nzambe atangeli nga kombo ya ndeko wana auto zarne ayebisi nga bo alobi nanga ye atangeli nga kombo ne alobi ke azwaki tongati nga na bi azwaki wana auto zonka semaine nango ngana biwi azwaki alobi ke lokola bondelaka pe atambula na obanga nga yebisa ye be convenant o eza spirituel nga nzambe nazolongola ba convenant o eza spirituel nga nzambe na olongola mais o eza physique ayebisi nga ke ako manifester le batonga ne e bando ko manifester na banzoto ya batu ye pe aobela mais bakiso ba osala akozwa premier kiri nango ekosimba ete akobela gravement malade azala grave premier kiri akosa akobela esimba te na nzoto na ye mais deuxième kiri nango le ba opesa ende ekosimba na nzoto nende akobika ozomona nde na lobaka na video yanga biloko nzambe sa talisi boye donc po abela te ake na ba nini wana te fa mela ba makala ba biloko tolobaki amela po neutraliser poison oyo ekoti ye na nzoto na ye ozomona nde en tout cas amelaka pe ba biloko wana amelaki lesu amelaka na ye mele nzamba lobi bonga kobela bwebwe ato bondelaki to bimisi mipepe na maladi oyo koya na nzela tongana pe to asalaki susu amelaki lisusu bakiri mususu asalaki yango na bolunga nzambe toyebi ke nzambe asala quelque chose siko toye sikoyo na physiquement toyisiko na physiquement bandeko na ngai ndeko wana o na oyebisa bino oyo azwaki otozalaka na ye
oyo azwaki tonga tala nono nzambe nzambe na biso aza bolingo fali azala awa ayebisa bino makambo amonaki donc avant nakende na oyo nga nzambe mambo oyo atongo ezanga telema ebele ebima nzambe asala effort oyo vraimen eza nécessaire naloba nde sikoyo ndeko wana na olobela no mpona ndeko wana oyo azwaki tonga wana nga nayebisi mpe nabengaki le même jour nabengi nga bi tala nzambe atalisi boye atalisi boye atalisi boye atalisi boye alobi na nga mpe mpo na yo ekozala boye ezala boye mais beconvenance spirituelle nzambe abi azolongola yango mpa na yo mais physique nde okobela première dose ekosimba o te deuxième nde ekoya kosimba o abi me namelaki mieli na mela nga abi wi continue seke mela lisusu mpe tobondela mipepe wana physique ekende mosika na nkombo na yesu donc ezalaki biso ndenge wana nde après ekoleka quelques mois je crois 1 mois so nabosani te mpo ezalaki 1 mois to 2 mois ndeko wana ekolala azolota ndoto fai kuye moko abetela bino mena loba kaka azolota ndoto ke ndeko moko basalaka na ye na mosala ayemba mpa na ye ayebisi ndeko tala ngai kutu nazomona na kati na nzoto na nga naza na pise électronique moko na kati ya nzoto na nga naza na pise moko na kati ya nzoto na ngai euti wapi mbamu ya euti wapi abi euti na tonga o batenga pise o euti na tonga wana euti na tonga o yabi o me ngapi nazwaki yango abi o yo pe tala no na nzoto na o so yo za nango tala nga naza nango yo pe tala mbala moko atala boye na libumu na ye ayebisi ye na libumu ne abi na nga mama Deli na libumu na nga namoni pisi moko na kati ya libumu na nga amona pisi moko na kati ya libumu na ye mbamu alobi batonga o batie biso ye tala esali pisi na kati ya libumu na nga mbamu abandi kosimba libumu na ye esika pisi wana ezalaki abandi kobondela na bose ndenge ezalaki vraiment mais ye moko je crois ke akoleka na kana etosala video oyo na ye mais lokola aza na voyage yango wana na makanisi elingaka nasala yango on dirait ke asimbaki place ya pisi wana abandi kobondela nde aye kosusumuka ye kolamuka esalaki esoma benga mama Deli namoni pisi mpe na libumu na nga ngabi me nzambe alobaki ke beconvenant oyo eza spirituel lokola obondelaka mpo otambolaka na kobanga ye beconvenant oyo eza spirituel azolongola yango na nzoto na yo mais elongwa te ndenge nini elongwa te ndenge abi en tout cas nga namoni pisi na nzoto na nga euti na tonga mpo nzambe atalisaki mpe makambo nga na yebisi okabi nde na nga biseke nzambe atalisi ofo kota prière en tout cas akotaki jeûne et prière asalaki vraiment jeûne et prière abondelaki mpo nango et puis là tozosangana ensemble tokomaki kobebisa pisi wana tobande koneutralize yango tozobimisa yango na nkombo na Yesu Masiya en tout cas tobondelaki mpo nango toyebi ke na bolunga nzambe elongwaki mpo lokwa nzambe atalisaki elongwaki na nzoto na ye mpo na moment oyo nzambe azotalisa mpe makambo ya bien mpo na ye donc kutu toloba kutu donc en tout cas donc pisi wana eshua nango bandeko na nde nazoloba boye ndeko ozwaki tonga wana je crois que ozo comprendre makambo oyo ezali na makambo tongana avanga na kende koloba na bino penda conclusion oyo na kosala na makambo oyo nde nasali video oyo ozomona ndeko wana amona piste électronique nzamba alobaki na ye alobaki na nga ke ye azolongola na bana na ye oyo baotambola na obanga ye pe baobondela akolongola baefe nyonso spirituel na banzota bana na ye ozomona alobi na nga na ndeko wana oyo nga nazala na ye abi azwaki nga abi we azwaki alobi na nga alobi lokola asambelaka nga nzambe na kolongola befe oyo eza spirituel nazolongola ngo na nzoto ne mais physique esala boye ezongisa boye lokwa oyo eza révélé eza condamné en tout cas tokondanaki yango tobondelaki vraiment elongwa na akende na nino te mais spirituellement déjà automatiquement nzambe abaki alongola mais toyei koleka 1 mois ou 2 mois nde nzambe aye kotalisa yango na kati ya libumu na ye
azwaki awa me atalisaki yango na kati ya libumu na ye pisi moko boye me mutu moko mutu ayaki basala ne mpe azwaki tonga ye ayebisi tala naza na pisi na kati ya libumu na nga ewuti na tonga oyo tozwaki yabi o me nga nde naza nango te eza nano atali atali mpe boye amoni ye mpe azalaki nango ozomona donki na mokuse yango wana ndeko nyonso oyo ozwaki après asalaki bapriere akotaki mabondeli makasi makasi biso pe le tozosangana wana tozobondela makasi mpona kolongola pisi wana oyo amonaki na kati ya nzoto na ye esalaki esomo makasi esalaki esomo alobi en tout cas ndenge eza boye soki kutu balobi kozwa su troisième bakomona nga te bakozwaka batonga na bango moko bamona nga su na troisième te tokende toyoka nzambe aza tellement malamu donc oyo eza lokola témoignage na opesa bino mpona ndeko wana boyoka siko makambo nini ayaki koleka nzambe na biso aza malamu ndeko nyonso oyo ozwaki vaccin oyo ozwaki tonga oyo bato ebele baza panike bamessage epesama ebele mutu nyonso azwaki tonga oyo akomona bokonzi ya nzambe te akobika te mutu nyonso azwaki tonga oyo akabwani na nzambe bandeko na nga yo obondelaka otambola na obanga nzambe nazokoanonse oyo lelo eza mabe me mpo na yo oyo otambola na obanga nzambe yeba yango ke nzambe wana aneutraliza yango swati soki nani aneutralize yango te yokota mabondeli je crois que soki nzambe apermettre ka nde na oloba boye eyelingaka sikoyo tokota 7 jours ya bapriere kobondela ka na bato bazwaki batonga ou bien nakopesa bino nzambe nakopesa bino bapriere ya kose purifier ya purification fo tobondelaka purification makasi bandeko na nga ozomona olongola basemasi ya monguna kati na yo do soko ozwaki yango koloba te ke so bayebi soki ezangi so bokonzi ya likolo longola eloko wana mutu na yo loba nga natambola na obanga nzambe nga na mwana nzambe natambola na obanga nzambe koma eloko oyo nga nazwaki ke ezangisanga bokonzi ya likolo nzambe alobaki na mama Deline loba mpe nzambe alobaki na mama Deline bainconvénient spirituel azolongola po eloko ezangi so bokonzi ya likolo eza bainconvénient spirituel eza bainconvénient physique te bainconvénient physique ndenge eza wana nayebisa bino bomela bamakala bomela bamakala bomela banini epuis na priere mpe tobondeli nango nzambe ye moko ayebi mpo nazwaki video moko boye mpoka bavideo mosusu moya kolekisela bino ya te mpo nazwaki video moko papa moko azolobaka eti tokóma ba 2000 soki 30 soki 2028 donc ba 2028 2030 bavaccin ekomanifeste batonga oyo tozwaki ekomanifeste na banzoto na biso ozomona me yo mwana nzambe banda deja kobonda loba nzambe tonga oyo nazwaki papa yo lobi na biso tokomela bapoison ekosala biso mabe te longola ozwi ka mai na yo shaki ntongo bondeli nzambe mai oyo ekóma makila ya mwana oyo yesu masiya na omela yango elongola baconséquence physique na nzoto na nga oyo tonga wana etiaki longolaka yango ozomwa longolaka yango se na biso oyo tozalaka na ye nzambe atalisaki ye pisi wana na kati ya libumu na ye akotaki mabondeli lelo aza bapromese ya kitoko nzambe azotalisa biso makambo ya kitoko mpo na ye ozomona makambo ya kitoko mpo na ye donc elingi elobaki nzambe alongolaki yango donc elingi elobaki nzambe alongolaki yango atako nzambe atalisaki te lere alongolaki yango mais toyebi ke nzambe alongolaki yango ozomona mpo azopesa bapromese kitoko mpo na ye donc toye kocontinue leri lokola azwaki de dose wana toye kokóma na temps moko boye babi 3e dose ekomi bade dose wana nyonso expiré ekomi fo 3e dose bazwa yango na mosala na bango bapesi dele ye alobi na ngai bi mama Deline toko okutu kolokola nzambe esa lobi keza na bainconvénient nga na kozwaka yango te bakozwa yango bango moko na kozwa yango te abi na kozwa yango te 3e dose oyo ezalaki biso kaka kobondela bandeko nanga ezalaki biso kaka kobondela taka mosana arumela balobi ke soki ozwi yango te olongwe baningani nyonso bazwaki ye moko kaka boyaki kaka azolobaka dernier jour babi na nga dans quelques jours donc dernier jour boye
tozo bondela ka nzambe sunga sala miracle te nzambe na biso ayoka ba prière bandeko nanga nzambe ayokaka mutakosa yo te mutakosa tozo bondela osukisa prière no na kombo tata mwana pe molimo santo ozo bondela pe nzamba mpontulendo nzamba bakoko na biso nzamba fumuki mbango ozo bondela nzambe wana nzamba yoko tendeni tozo bondela penza nzambe sala miracle bato na toza kana ete toza na mwa bato ebele ba yebi mambo na oloba nde to banda bondela pona likamba tonga ya ser na biso wana po azokata musala na ye bafuta ke mbongo na bien azosa makambo ne azobongisa makambo ne azotonga ndako na ye na Kongo nano esili te aza na baprojet na ye musala elingi kata na ye kabwe awumela plus de 10 ans na musala na ye wana ozomona azoyeba kutu ta kobanda ndenge nini nde tobandaki kobondela ka nzambe sala quelque chose Seigneur oza nzambe ya miracle sala quelque chose boyoka ekomi siko jour etikali 2 jours po akende kozwa donc po akata musala ye mo pa décidé na okata kaka po ndenge nzambe atalisaka nga pisi wana na bondela nango nayebi te na bolinga nzambe alongola ngo soki nakesu kozwa lisusu en tout cas na nzambe moko amona soki yo moko donc nzambe atalisaki ye pisi wana po abondela elongwa na nzoto na ye yango yo ndeko ozolanda nga ozwaki tonga na bondela koloba te ke balobi ke mutal kosa yo te na oyebiso yo oza mwana nzambe otambola na obanga nzambe ti okendaki kozwa tonga na nzambe azalaki na contrôle ekozangisa o bokonzi ya likolo te me bondela kaka eloko wana elongwa mpo esemasi ya monguna so eza kati no ozanga bokonzi ya likolo ozomona so eza kati noki ezanga bokonzi ya likolo na bapisi wana oke nango wapi biso le nzamba oyozwa biso tokei na pisi wana okei na biso na pisi no na nzoto fo bondela elongwa yo nzambe ataliso te ye azalaki na ngolu nzambe atalisaki ye do bondela misusu mpe ta mosusu nzambe esa longola lere obondela nzambe esa longola na ye me lere ozoyoka message okota suma bondeli bonde aloba nzambe soki eloko moko mabe physique spirituel me eza kati na nga kozi ya tonga okololongola yango elongwa makila ya mwana oyo yesu masi ekota kati na ngai ekende kolokalize esika eloko semasi wana efandi oyo eyaki na nzela tonga nazwaki ekende kosisa nguya nango mpe nguya ya makila na yesu masiya elongola yango na nzoto na ngai elongwa na lingi yango te na nzoto na nga nzoto na ngai eza temple na yo eloko mosu ekoki kohabite te na nzoto na nga oyo eza ya monguna bondela maloba wana mais accompagnons na nzela na jeûne et prière na osa video mosusu na opesa bino babiso ya kose purifier nango bo se purifier nango so nzamba permettre na so na bandeko toza na bango so nzamba permettre tout ça ata 3 jours susu ya prière na bandeko nyonso o bazwaki batonga to sala yango vraiment po o to sala 7 jours wana bandeko nanga batu bazwa ba cacher batu ba déjoie ba délivrance batu naza ba audio ebele ya ba témoignage batu ba témoignage ka vraiment yo tant mosusu okomona eloko te peut-être nzambe pas sala quelque chose na vie na yo mais oyebi na yo te donc yango nazoloba ke faut kobondela après to continuer miracle ni nzambe ayaki kosala le balobi katika na quelques jours pour akata mosala tala nzambe mami nasalaki yango nabaki ezalaki témoignage makasi fale ye moko asala yango bayebisi kotikali kaka na 2 ou 3 jours quelques jours pour akata mosala ayeki okende pa médecin na ye ake pa médecin abi na ye médecin ke na posa osala nga test na tala soki na koyi kozwa tonga to ndenge nini mais alobaki akozwa te ngeni kozwa te donc nzambe apesa mayele apesa stratégie moko boye oko comprendre te donc molimo nzambe kaka ememie pa médecin traitant na ye atuna soki akoyi kozwa nini médecin atali ba examen boye batala boye babine oyo toko kobela maladi yango akala te et pourtant boye abeli na yango te amoni yango te bolokwa ndenge ekoma nango koleka biso kaka ndeti bagrippe mo normal donc ayebi na ekutu te bake mona abi oza na anticorps ebele po normalement so outi kobela maladi wana oza na droit ya kozwa tonga na momana te il faut lekisa 6 mois po batia otonga wana
bande konanga sero to sambelane nzamba salaki miracle ake boye bake wana kaka to bon tozo bonde aka tozo bonde la to pesa onka na nzambe akenda boye médecin traitant ebisi abike oza na anticorps ebele ya maladie wana to loba. Donc moi ozwa tonga wana ezate fo olekisa 6 mois asaleli nini moko boye malgré za ina difficulté pour asala ngo mais asuka ngo asalela ki papier mo ezolakisa ke akoyi kozwa tonga wana te mangwele ta kozwa mangwele te avant 6 mois il faut zo après 6 mois ozomona akenda na musala kotisa bike ngande na zaboye na musala kuto isaki ndeti ko compliqué po ba ebeke ya zo boye yango alo yebisi banga binga na ngena kende zwa nanga mais tala le na sali nini balobi nanga ke naza na nini naza na anticorps makasi so na bina zwa tonga wana nazwa mangwele ekosala nga mabe po naza de na uti obela yango deja bameki noko compliqué mais lero obelaki yango elo oni ezolakisaki obelaki yango boyeboye ya bime nga nayebaki na nga teke nabelaki yango nga namoneka grippe normal mais nzoka ezalaki yango nde eyaki kosala ke balobi ke akozwa yango après 6 mois donc avant 6 mois na nde loi eyekopesa ke balongoli yango avant 6 mois balongolo do na moment o aza na musala na ye ezopesa ye mbongo na ye azokontinue kotonga na ye kuna na Congo na biso o tokozonga na biso ozomona eza sija kopambola nzambe te ya pambola nzambe ozomona do yango wana nde esika sikonga leo na kompranaka pourquoi nzamba bande koloba makambo te le tozobondela pona tonga wana azwa te nzamba alobaki eloko te ngasko nde na kompranaka nzamba alobaka te po alingaki mwana na ye akontinue na musala wana ozomona alingaki ye akontinue na musala na aboyaki ye alongwa musala po soki nzamba alobaki na nga bien avant ke eza na baconvenable eza baconvenable ndeko tozalaka ne mbala moko alinga ozwa yango te anga okata musala wana soko nzambe na biso lokwa aza bolingo asalaka toujours ya bien mpo na biso tozomona ayebaki ke mwana na ye aza na makambo o azosala fois silisa aza na besoin ya mbongo ozomona musala musu peut-être que compliqué ye musala na ye wana a continuer nango donc nzamba boyaki koloba ngo avant atikaki na ye alobaki eloko te atindaki pete ko bozwa na bino te atindaki pete kaka le ya zyango elekaki une semaine te bandeko na ngai ye moko aza témoin nde le nzamba talisinga ngo naoki kuna somo nga bino kobanda koyebisa ndenge nini na botika courage na yebisa nga bitanza mambo talisinga boyebo alobi yo boyebo afandi kokimia bi nzambe na nga boye nga na bitama nzambe alobi atangeli nga kutu kombo na yo ozomona yango wana ndeko nyonso apa wana lere yaki koleka bongo mukolo mususu bandeko nzambe nayebisa bino ke ba réunion spirituelle ezalaka tokendaka na ba classe na spiritualité olali na oboye ose trouvé oke na classe moko bazopesa bino bacours banini ba formation ba biloko moko bongo na loba na bino ata makambo ekosama na Congo nde tosala ba invention na Congo mambo ebele batu bazotangela ngo spirituel tozomona spirituellement nzamba zo former déjà batu ba développement autosa na Congo ba transformation ya ba bien na biso autosa na Congo nde na ote koloba na video e utoleka donc ekozala nde déjà spirituellement nzambe azo kopesa batu mayele moko tokosala kuna tokosala makambo moko doki oyo toyekoli na ba classe te toloba ke toyekoli na ba classe te mais toyekoli na ba classe spirituelle bande konanga ozomona poko sala ba invention na mokili oyo ezate ko na physique boy e banda na spiritualité balakisi yo na monde ya molimo balakisi yo ndenga ko travailler nango nde oye nango na physique boy nde to mona basala ba avion basala makambo bele eza na monde spirituel nde balakisi ba système nini bokoyo ko sala boy ozomona sikoyo ngai na ezaki nango nde kaka na ebisa bino ke obonde no lali boye obimi na on esprit okei okoke réunion moko boye ya bana nzambe okokende quelque part kaka okokende ko na ba prison moko boye
donc babilo moi bon pour na loba ate na sala yango de ba vidéo nde na monaka bongo na kendaka quelque part nde na ke na komi quelque part wana nakutaki mesa vraiment table penda ndenge ezalaka mesa boye ezalaki place moko boye mesa ezalaki wana nakutaki 3 personnes ezalaki bana mibali ngale na ye wana nakomi na pemba moko balobi nanga kitino yango ofanda tofandi wana tozalaki 4 personnes bandeko nanga ngai moko nazaki mwasi na mibali misato tofandi tozalaki na mesa moko ezalaki rond nga na fandi bana mibali misato bafandi boye tofandaki bongo ale nde maître aye maître aye maître ayaki kopesa biso ko tobanda kobenge pe kaka maître bandeko nanga tondo benge maître nde le maître aye le maître aye abandi kopesa biso ko bandeko nanga a expliquaki biso makambo ebele bon biloko mosusu omona ba expliquer bino makambo ebele mais l'air yo lamu ozongi to olamuki kana mukie eza problème te ezalaka kaka sema so ekoti kati na yo oyeba ngo na façon suppose déjà si ekoti déjà kati na yo sikoyo oyo nga na lamukaka nango makambo oyo elekaki na cour wana oyo maître na pesaki biso cour abandaki ko expliquer biso makambo ko ezoleka na mukini ona lamuka nango abandaki ko expliquer biso alobaki boye alobaki makamba molimo eza pe makamba masweki me nga nde nayebisa bino ke nalobaka oyo esengeli naloba oyo pe esengeli naloba te en tout cas nalobaka nanga pe te mais oyo eza nango normal donc eloko sikoyo nga nalamukaka nango ezalaka maître ayebisaki biso boye maître wana spirituel maître boye te boye ezalaki na physique te ezalaki na esprit réunion wana ezalaki na esprit bako wana lozongo na esprit ezalaki tofandi mpena ndeti na libanda na mesa boye na libanda place mo boye nayebi te so ezalaki wana nde sikoyo maître wana abandaki kotangisa biso alobi makambo oyo ezoleka na mokili oyo eza na bible ngabi o eza na bible abi eza na bible tozalaki na ba bible na oyebisa bino vérité yo bato bopasola bible nayebi te problème nini eza wana nzambe ka moto ayebi alobi na biso makambo oyo tozalaki na ba bible na biso na spiritualité bandeko mais na ba bible na biso tofandi wana maître azopesa biso ba verset biblique abi bofongola place boye kande elekanaki mokili en tout cas makambo ya somo nde elekaka na kibomo boye na ba bible na biso kaka bible oyo tozalaka nango na mokili boye abi na biso bofongola place boye malheureusement ba verset biblique na lamuka nango te tofongoli mpe tobandi kotanga abi omoni makambo ezoleka na mokili oyo eza place oyo soki ayebisi biso totangi yango oyo abandi koexplike biso abandi koexplike na regreta fai nalamuka na explication nyonso ndenge ezalaki to makasi andi koexplike biso mwa tozokomprendre abi boyebi likambo boye ezosalama place boye biso tobi abi eza na bible botala place boye tofongoli mpe wana mpe tondota tozopose bakestion bandeko na nge elekaki kitoko bandeko ezalaki vraiment kitoko ale aye koloba na biso abi likambo oyo ya batonga oyo bazotia bato abi na biso oyo siko na lamukai na yango wana likambo oyo batonga oyo bazotia bato botala na bible place boye tobandi kotanga totangi abandi explique biso yango oyo mpenza totangi abi batonga oyo bazotia bino do mangwele oyo bazotia bino yango na bible bandeko na nge eza nzoka na bible nayebi te bible to tozalaki nango wana naoyebaka ezalaki kaka bible oyo tozalaka nango boye me nayebi te soki ezalaki na balivre oyo balongola so mpe ndeni mpo balongola makambo ebele na bible bayebisi biso tolongola te tobakisa te na bible bango mosi balongolaki deja ebele bomoni bato mamba basala biso donc nayebi te soki eza na kaka na oyo toza nango bien na oyo balongola nayebi te mais totangaki makambo ya mangwele oyo baute kopesa bato
totangaki makambo nango na Bible. Ndemba moto tangi wana nda bandi ko expliquer biso makambo ebela expliquaki biso alenga siko na yeko tombola musapinga abi maître na nyonso oyo expliquer nga oyo expliquer biso tozali 3-4 personnes pardon na 3 mibali na ebisi nga bi maître nga na tomboli musapinga bi maître nga penza na nyonso oyo lobi pona makambo tonga oyo en tout cas c'est que nga na ozwa ngote na oboya ngo pe na ozwa ngote na ebisi ndenge wana aseki ya solo ozwa ngote nga bite na nyonso oyo expliquer biso awa donc nga na ozwa tongana te na ozwa ngote ataku tu soki ndeni na kozwa ngote na loba ibongo ozomona siko eloko siko na ena lobake donc yango ezolakisa biso ke mangwele eza mabe eza na be convenant mais na yo ozotambola na obanga nzambe kotaka mabondeli olongola be convenant nyonso wana surtout spirituel ekolongwa na donc eza biso bokonza likolo te ozo comprendre po eza alobaki ba convenant moko oto na otoloba se na biso amona épice na kati ya nzoto na spirituel misusu wana toyebi pete soki eza marque de la bête je crois ekoyi pe kozala mais na yo mwana nzambe efanda te po marque de la bête ekofanda pa mutu te na molimo santo bakohabite esika moko te yo oetufa molimo santo te molimo santo aza kati no nayebisa bino na bavideo mo nzambe aloba na nga bazobeta bato ba marque de la bête na baeglise aloba na nga bon abi bapaster wana bazobima na molimo bazobima bazokende kolokalize o baza nango te pan babetio yango bazobeta na baeglise alobi me na baoyo babondela mpe baotambola na obanga nga soki ka bake batie loboko boye na esprit na kibomoto boye te so bake batie yango kaka boye babeti kashe wana 6 leka baolongola boye molimo santo alongoli yango lobi su lera oya bake babeti yango molimo santo alongoli yango donc ekofanda te na molimo santo esika moko ozomona mele yo nde oetufe molimo santo na lisumu moko oyo otambulaka nango molimo santo moye asala kati na yo eza te esika kashe wana eofanda na nzoto na yo ozomona bato ebeye bazwizwi bakashe wana mpo na nini baetufa molimo santo baetufa molimo santo yango bazwi kashe wana ozomona yango wana bandeko makambo oyo nalingaki na partage na bino yango wana do yo otambola na obanga nzambe koyoka na yo te bato soki bato balobi ke nzambe ayebisi bato ke bato nyonso oyo bazwaki bato oyo bazwaki mangwele bazwaki bakashe ya 666 eza na bato oyo bazwi yango me yo te ndeko moko abenganga atinanga ba audio après ekobenganga atinanga audio abisinga mama Deline en tout cas nena tuna mpona landi ka na semaine na landi 3 personnes eleki ya mwa mikolo na landi 3 personnes balobi ke batonga oyo tozwaki eza ekaboli biso na nzambe eza bakashe ya monguna nga penza na ndeko na nga tobondela makasi mama Deline banda bumwana na biso topesa vie na biso na nzambe vraiment bongo vraiment tobondelaki mpe avant toke kozwa batonga oyo tobondeli vraiment mpona mosala tosalaka esengaki ka afu tozwa tobondelaki makasi toke kozwa tonga oyo totambola na kobanga nzambe vi na biso mobimba mama Deline bongo lelo kaka toke ezanga bokonza likolo tonga oyo toyoki mpe na ndeko na nga ma toyoki mpe tisali pasi mokwa kuna lelaki po 3 personnes na yoki bapesi ba révélation ke mutu nyonso azwi tonga kabwe na nzambe akokota bokonza likolo te yango mama Deline abina tuna ona no yo nzamba lobani na bise fanda na yo ndeka olobi ke otambola na obanga nzambe ona ndeko na vi na yo botambola na obanga nzambe bomi tunsama na bino te
pas na bato mususu oui eza na ba caché tamsu bazui babilemba monguna mais bino te po bino boza ya nzambe Saint-Esprit aza kati na bino bozwi yango te bozwi te nzambe alongolaki on ayebisi nga na bi nasala video na loba makambo oyo nzambe alobaki clair befe oyo eza spirituel nga nzambe na olongola physique eza ba maladie donc maladie wana te bomi yo otonga na etiaki ate bomi yo ozanga bokonza likolo te ozanga bokonza likolo te ozanga ngo te yango na moni na ngai na partage na bandeko nyonso en tout cas faut kobondela soki efe wana eza kati na yo elongwa kala mingi te tozokende na makambo ya ba piste électronique mpona makambo ba banque bambongo oyo ekozala te mbongo ya papier ekozala lisusu te ekoma mingi ya baotia biso banini nzambe alobi tozwa yango te eza lokola mangwele te wana nzambe abi tozwa yango te mpo soki se ozwi yango nzambe alobi tozwa yango te sina alobaki ona bavideo mosusu tozwa yango te mpo soki ozwi yango okabwani na nzambe yango moni nzambe azotinda biso totia baprovision na bandako na biso mpo lere wana ekokoma sikoke soki oboyi kozwa yango ekokoma obligatoire omoni mangwele bayaki kokomisa yango obligatoire te pourtant nzambe ka moto akontrole bango ayebaki ke biso bana ye non toza kobongama te fois préparer biso na makambo moboye yango wana mais oyo ezoya mpona makambo babanki moye tosomba eza te moye toteka eza te donc ekozala problème na osala video mosusu na koexplike makambo mosusu wana yango mo nzambe abi totia baprovision na temps oyo bazosere biso soki ozwi tokosomba te boyeboyeboye biso mpe tokozalaka na bamai na biso deya na bandako tozomela mwa biloko moke totie na ndako yango kaka tolia nzambe akomultiplie yango tozanga eloko te mais ekóma na temps moko lere moye tofuta mpe bandako eza te moye tozala na accès na bambongo na biso eza te na mosala moye okende mosala eza te sikoyo na temps wana nde moye ofuta ndako eza te loi ekokweya ke mutu nyonso afuti ndako te pendant 3 mois ou boyeboyeboye abima sikoyo bato ebele tobandola na bavoiture tobimi kana oyo eza le nécessaire totiki kaka oyo nyonso tokotika tobimi na baoyo tozobongisa basaki na biso ya randonne na temps wana nde po bato ebele bazotuna mama deni tozobongisa saki ya randonne tozobongisa biloko tobima na camp do tobima na temps wana nde na esika bino bato mosusu tokobima na bandako na biso po babimisi biso po tokofuta te bato mosusu tobima na bandako mpona guerre esalama bapays nyonso te guerre ezala guerre mondiale ezozala kala mingi te mais ekozala na bapays nyonso ezala te ko pays nyonso guerre te eza peut-être soki eza na France biso bato ya France tokobima na se ya guerre mpo tokende na lieu de refuge bato ndeti ya Belgique crise alimentaire omoni guerre mondiale kaka ezobanda epesa crise alimentaire partout epesa crise alimentaire do bato mosusu crise alimentaire do bato mosusu babima mpona guerre bamosusu babima mpona ke babimisi biso na bandako mpo toofuta te eza ndenge wana ozomona donc vraiment nzambe asunga biso nga mama Deline so nayebisi bino modèle nazolota baguerre nazoyeba te soki guerre yango ezala place nga nazali nazoyeba eloko moko te nazolotaka baguerre do so na bandi na kosalela bino bavideo ya baguerre naolota tobandolobelaka baguerre ta nalotaki tozalaki boye esalaki boye ezalaki boye ezongisaki boye do nandosala bavideo chaque jour ya baguerre nayebi te so ezokoannonce nga nini donc nzambe ka mais oyo ya sukana naotaki komona quelques jours passés ya guerre yango na nzambe alobaki na nga makambo moko wana naosalela na video oyo naolobi ya makambo wana en tout cas nzambe azala na biso je crois que inédité koki
nyonso ona kokai koloba na lobi de pona conclusion na koyebisa bato ke mangwele oyo bato bazwaki na ba oyo batambola na obanga nzambe te oui ekoki kozala bakasha monguna donc bo batie bino bapise na kati ya banzoto na bino bazokontrole bino ozomona mena ba oyo moko oza conscient to conscient ke nga naza ya nzambe nazomona eloko te oyo ezokabula nga na nzambe yeba ke ekota te ekotaki no me Saint-Esprit alongolaki yo Saint-Esprit alongolaki yo soki oza kaka convaincu te bondela loba Molimo Santu longola soki pe otambola na obanga nzambe te sala repentance peut-être ekoki kolongwa po eza eloko basemaki kosema spirituellement ekoki kolongwa ozomona ekoki kolongwa nzambe ayebisanga période moko ayebisanga eloko moko abinanga kashe ya oyo babeta bato na baeglise abi soki mwana nga si azwi kashe ekolongwa te oyo monguna ekolongwa te yango nga mpe bana na nga nazotia bango bilembo na nga poso si moto azwi deja elembo na nga kashe wana ekofanda te donc vraiment eza makambo mosusu eza mabombami mais eza na bato mosusu ndenge nzambe alobi ke bao batambola na obanga nga na olongola ngo donc bondela kaka nzambe moko ayebi na ye donc totia na mutu na biso yo otambola na obanga nzambe kotia na mutu na ote ke tonga oyo edetwisa yo ekabola ona nzambe ekabola ote yo oza mwa nzambe yango kaka conclusion na ngai na suka mpona bino nzambe aza na moko kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na bino amen.